Salut mes frères et sœurs, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, na ilele soliboso na bino ko bakisaka ka un de plus no kola kotia katilanga ni lenga kina loba mukwa lelo na olobe ya likambo ya prière à Jonas. Prière à Jonas e mimela et délivrance o isala ke abima na kati na libomo na mbisi. Lo lenge nini Jonas adora kanzambe, lo lenge ni Jonas atombola ka tron de Dieu. So tokela makomi na nzambe, prière à Jonas nzaza koloba na nzambe nini na Jonas 2 et à 11 Azakoloba, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fit dans le ventre du poisson. 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu et dit: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Du sein du séjour de mort, j'écris et tu m'as attendu, et tu as attendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme et le courant d'eau m'a environné. Tu m'as fait remonter vivant de la fosse, éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Liloba na nzambe ndeko na ngai. Soki tozongi na prière à Jonas, eza ko enseigner biso ni ndeko na nga. Prière à Jonas eza ko enseigner biso reconnaissance ya bonzambe. Qu'on reconnaître bolamu nzambe, qu'on reconnaître grandeur nzambe, qu'on reconnaître nzamba sali la kabiso tango azali na posete atambwisa biso. Iloba nzambe za koloba na biso nini? Soki tozongi na Jonas 1, Jonas azalaki moto nzamba aponaki parce que bande kotamba na crainte de Dieu. Alors nzamba aponi ete kende na Ninive. Ninive ezalaki mboko etondisamaki na mabe. Mabe nango emataki tina trône de Dieu. Alors nzamba zena posa koluka munali akotinda po akende koganga na mboka wana batika mabe. Nzamba monaki nani sengeli aponaki Jonas. Na Jonas na kozanga kososola, Jonas alukaki akima. Aluki akima akende bisika nini koluka bisika kobata manzambe. Ndeko nanga yoko kobata manzambe wapi. Quand il voit un fourmi noir dans les trous noirs, nzamba za komona fourmi. Na libula molili aza komona fourmi. Bosko yo lingo kokima nzambe wapi? Lelo mingi na bomo ina biso ndeko nanga toza ebele pe tokimaka nzambe bongo. Tokimaka. Nzamba pesa yo mission. Nzamba taliso likambo. Nzamba lobelo likambo sala. Ndeko nanga kino lelo na no sala te. Yo zelaka soki mukonino kosala yango okenda kobatama. Bisika okenda kobatama ndeko nanga, peut-être okenda komema trouble bisika wana. Peut-être omema molili bisika wana. Peut-être omema kufa bisika wana. Parce que okende kobatama, bisiko esengelaki ozala te. Nzambe aluza koluka yo. Ndeko nanga koluka te bisika okende kobatama. Bato wana basangana, basala yo mabe. Koluka te ndeko nanga bisika okende komibomba. Bato wana basangana, baboma yo. Koluka te bisika okende kosangana kobata mandeko na ngai bato wana bazwa yo badindiso na libulu na kufa. Mingi ndeko na nga batokanga, mingi bakangama babwakama na mabulu na kufa. Mingi bakangama baza na bisika na kufa. Pona nini? Balongwaki na volonté na nzambe. Balongwaki na présence ya nzambe. Bakimaki mosika na nzambe. Monguna moni bango alobi oui nzambe ayebiso sala boyo boy na yo yeko ya na kananga siko tokosala nyonso tolingi. Ndeko nanga bisiko kenda kobatama. Tangu menasa mabeza ko continuer ko bona bomo ina yo. Oza ko renoncer ke sengela kina sala likambo kasi na tikala kosala te tamsi yango muteko memelanga malheur oyo. Po mingi toko nyokola pe ba prophète ango, mingi pe toko nyokola ba pasteur, toko nyokola bango ndeko nanga. Na ba mabe na biso, na ba mbindo na biso, na mabe na biso toko tambola kana yango. Ne sika tolo baka ba vérité, toko bomba ka ba vérité, toko yaka na lokuta. Jonas abikaki po akiko tamba na crainte nzambe. Jonas abikaki po akamwa ki amoni te nzamba landinga kino bisika oyo. Ndeko na combien de fois nzamba za kolando me bisiko zali. Moza ko comprendre ka mungongo na nzambe te. Combien de fois nzamba za ko sonner trompette na ye po on la muka na pongi olali. Moza ko yoka kaka te.
Combien de fois nzambe atie ba difficulté donc impossible liboso na yo po zonga na makolo ne moza koyoka kaka te. Okoma koluka ba solution na yo. Okoma koluka ba solution ezali ya yo te. Okoma koluka ba solution eza kopesa gloire te. Yo muto kima mission ba pesa yo na libota, na lingomba, to na bonzambe, ke sengili kambo esengeli osala, otikala kosala te. Lelo elukelo ba problème. Lelo memela yo kufa. Lelo memela yo molili. Lelo ezangisa yo kimia. Lelo koma komituna na sali nini. Ndeko nango zana likambo sali. Renoncer na mabe. Bima bisiko zali. Tika kokene kolala na se akobatama. Mbonge koningana. Yoke kobatama. Osali sembla comme si rien n'était. Ndeko nanga nzambe soki aza na posa na yo. A utiliza memba nguna. Ikoma bisoso toza agité awa. Me kasi muto alali awa na kimia nyoso. Pona Jonas esengelaki bango nyonso kaba dinda bakufa na bango. Bino yo lamuka nanu bondela pe nzambe na yo. Poto bondeli banzambe nyoso awa. Tokomona solution te. Mutu na mutabeleli nzambe na ye. Me tokomona biyano te. Me tato alali akoningana te. Ako bouger te. Lamuka nanu yo pe bondela nzambe na yo. Tomona lolenge nini kolekana. Taku Jonas amona bite. Nga mutu na kimi. Nakende suna solola na ye. Ndeko nanga. Nzamba permeta makamso na bombo ina biso. Ndeko nanga. Ya revelation nzamba ta isengango isalinga koseka. Nzamba permeta makamso na bombo ina biso ndeko nanga. O esilisa biso mayele. Okimi nzambe. Tozamona kampe na bombo ina biso. Okutani na mutu. Ofingi ye, obundisi ye, oimi ye. Oli même pas kosolola na ete. Me kokamo epa ozokende koko. Nzela za kokende, mutano sabotaki, mutano monaki mutupamba. Yo za kowela mbango okende. Ozokende kokoma epa ozokende. Ndango ozokende kokimira mbango, mukolo ndako muto yo sabotaki. Mingi tokuta na makambuana. Okokuta na mwasi msuna nzelo minimize ye. Mobali mso minimize ye. Mwana msuso minimize ye. Mozo bosana na bureau. To na musala, to na famille. To na circonstance moko. Yenda ko intervenir pona yo. Yo minimiza ki ye. Yo déconsidéra ki ye. Yo mona ke mutu pamba. Deko nanga combien de fois tokuta na ba makambo abongo na nfi. Mutu msuso ozo mone mutu pamba. Mutu msuso ozo mone tina te. Mais quelque part yé muta komi très important. Yango na bakana vinde kona ko minimiza ka mutu te. Même mwana musa ko minimiza ka ete ndeko nanga. Et yana ba place mususo ko koma yende muta kozala délivrance na yo. Jonas akimi nzambe. Me bato ba bisete yo pe bondela nzambe no. Koma ko bondela muto ya siri ko kima. Et puis Jonas asila kima yele. Et puis Jonas a comprena ki lisusu te. Et puis Jonas a mitunaki. Siko ngana kimi na nzambe. Me baza kotinda nga siko na solola na ye. Akoyokanga. Jonas a reconnaîtra ki siko mabe na ye. Jonas a sosola ki mabe na ye. Jonas a sosola bi non. Et si ko na zaisu mutako kima te, me mutako renoncer, mutako confesser, mutako reconnaître, ete mabenga na utiko sala, eliko bomisa ba inosa. Ndeko nanga to reconnaîtra ba mabe na biso, po ba inosa bazala épargné. To yeba ka mabe na biso, po ba toyo baza tout autour na biso tenko bomisa, ba kwera bitambe na kufate. Jonas a reconnaître mabe na ye. Alobi te ezali ngai a confesser. Ndeko nanga. Combien de fois confessa mabe na yo? Na makambo za conscient ke problème ndenge za kolekana na kati na lingombo yo. Nga mutu na source na yango. Problème za kolekana libota. Ngai mutu na za source na yango. Makambo tozo kutana nango na musala. Ngande na source na yango. Ndeko nanga combien? Oza koyeba ke situation oyo maman ndenga zobela nga mutu na ebi source na yango. Tato ndenga zotungisama na ebi source na yango. Mendeko nanga oyebi mozobo ya ko renoncer. Jonas alobaki nini? Bobwa kanga na mai. Andimaki ngana zala sacrifier po bino bobika. Ndeko nanga Yesu atika lola. Yesu atika lola.
andime kokufa po ete biso tobika. Jonas pe abimaki sacrifice po na bandeko mosusu na mabe na reconnaître yango. Alobo bwaka nga na mai. Me lokola nzambe azali na posa Jonas. Lokola nzambe azali na posa Jonas. Jonas a reconnaître baboka ke na mai. Me nzambe ayeba ko utiliser poisson po yamba ye. Akoka pe kokwea na libanda ya poisson. Akoka pe kokwea vague memi ye. Me nzambe utilisaki poisson po garder protéger ye. Poisson emeli Jonas balobi 3 jours et 3 nuits. Dekonanga nzambe pe na bavi na biso normal. Luka nzambe no pendant 3 jours 3 nuits. Dekonanga so nzambe na yanoli te. Aloba nzambe na zalaka te. Yo lobi te nzambe na situation oyo. Ndenge eza munene nango. Nazo koka te na oyeba te. Na luko nano pendant 3 jours. Na luko pendant 3 nuits. Prière ya Jonas ezalaki nini? Pendant 3 aza ko reconnaître grandeur en Nzambe. Aza ko reconnaître munene na Nzambe. Aza ko reconnaître o Nzambe asili ko salela ye. Nana bimina libumu na mbisi te. Maza ko confesser maloba na bomoi. Aza ko confesser maloba bon Nzambe. Aza ko talisa grandeur a bon Nzambe. Biso na pasi. Na bisiko toko adorer Nzambe. Toto ko banda ko chola. Na bisiko ko demeke kaka na kati na kondima to ko banda ko kolobete nzamba zalaka te. Combien de fois to kwe na kati na ba problème tozo kwe na kati na mikakatano okomono zalaka mutali bondeli makasi otiki no kosambela na omona nzamba ngazo sala te na omona nzamba okutu na ondima na ngate bo pona likambo na kande fo problème koma munene bo. Oui ma sœur, po nzamba za koluka komisa ngo munene parce que mission za nango pe ezali ya munene. Nzamba so permettre ezala munene po place ozali kokene na Ninive mabe ezali ebele kuna. Yango nzamba permettre ezala munene. Amona lolenge nino ko gérer yango. Amona lolenge nino ko tambola kati na yango. Po aibike Ninive patindaki okokene kokuta nsona ya pire koleka libumu wa poisson. Combien de fois ndekonanga? Mais Jonas a comme ko adorer Nzambe. Aza ko adorer Nzambe. Yo na tangu Nzambe mabe kwe ya kandeko nanga. O reconnaîtra bola mo Nzambe. O banda ko adorer Nzambe. O banda ko talisa Nzambe grandeur na ye. Ke Nzambe bipa yo tienga na kumisi yo. Oyo zo salela nga na adore yo. Naebi yo kokokisa waposa na ngai. Naebi yo kolongela ngai. Naebi yo sila kolongela ngai. Yo bundela nga bitumba butumoi. Yo kangola ngai. Nazanga ka mbana opesanga. Nazanga ka libalo opesanga. Nazanga ka musalo opesanga. Nazalaka mutu milimo na kufe etungisaka opesanga kimia. Nazalaka mutu atar musala pona zo musala pasi. Kela si pasi. Makamuna son Nzambe zalaka pasi pasi. Lelo salela nga. Lelo kokisa selanga lelo ndekonaka nano simbite moso bimisa maloba na bomoi. Jonas abande ko bimisa maloba na bomoi. Obikisanga na maladie, okangolanga na bapasi, na yebi ete Nzambe na kokoma na Ninive, na tempelo no pona kende ko adore yo. Jonas na libumambise aoloba na Nzambe alobi nini? Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Jonas aza ko reconnaître mabe na ye. Mais aza na elika na kati na mai na libumu ambisi maza ko loba na komkoma na komona isusu etonga na yo. Ata musika na yo me na komona isu gloire na yo. Nzambe na biso aza juste fidèle. Nzambo to tombola kaza na bomoi. Nzambo to confessa kaza na bomoi. Osopo to bika tala bomoi na yo. Tala bomoi ne ko tambisa malolenge nini. Ozana libumu ambisi. Ozana se ya bato lala pongi. To Nzamba sili ko bimiso de yana mokili poke ne ko sala mission na yo. Meloko na ko sengo ndeko nanga. Soko zana nu na mboko yo Nzamba bi lève toi. Kokota na boîte te. Kokota na boîte te. Poke ne ko kweisa oke ne ko tia trouble. Na ba okutu bozana bango bonzambe mokote. Esika ba ko bwaka yo bisika na kufa. Soko zali nanu. Na bisika Nzamba lobi lève toi. Va Ninive. Ndeko nanga landa direction Ninive. Kende na Ninive. Yo ndebi direction Ninive abomo ina yo. Yo ndebi bisika Nzamba lobaki ozala.
yo ndebi o nzambe alobela yo po tosambelaka nzambe na bikeko te, tosambelaka nzambe na bakufi te, tosambelaka nzambe akanga matoi te, tobelelaka nzambe akela likolo na se, oyo akela matoi mpo na koyoka, miso mpo na komona, monoko mpo na kolobela biso, oyo ayokaka mingongo na biso. Soko ozali bisika alobi lève-toi, va Ninive, tosa liloba na nzambe mpe tambola kati na yango. Kasi soki yo ndeko nango sili ko se retrouver na kati na bwatu pe omoni mbonge ye olingi okende kobatama na se ya kobatama na se ya bwatu po lala pongi po nyose koleka na bayeba te ke siko ozali ndeko na ngai ba miso ya nzambe komona yo pe bato wana ta bakosalela réunion bakokweyaka na mutu na yo ndeko na nga esika malere kokanga yo. Pe baza boza bonzambe moko te balobi nini yazalaki hébreu donc bisiko ke kobatama yebo ko kobatama bisiko baza bata nzambe te yango tozaka nango mingi okomona okimi bonzambe okokota na bato bayibi bonzambe te esiko ke kobatama ndeko nanga taba kosalela yo réunion. Jonas akwaki na libwambisi parce que nzambe apermetaki mbiso ane yambaye po ekoma bwatu na ye ememeti na mboko esengelaki akende me keba ndeko nanga taba kobwaka yo kokwea na kati ebale so kwe na kati ebale yeba kimbise kozala te. Kasi soki ozali Jonas o renoncer na mabe na yo, o renoncer na banzelo bande kokende, o renoncer na nyoso, o reconnaître bonzambe, o se retrouver leo na munoko ambisi ndeko nanga 3 jours 3 nuits na yo luka nzamba bimisa banda ko reconnaître bonzambe, banda ko reconnaître grandeur nzambe, banda ko reconnaître puissance nzambe, banda ko reconnaître bolamu asalela yo, banda ko reconnaître obunyosa ko kisela yo, banda ko talise grandeur na ye a permettre te mwinde pela liboso na yo omona oya bongisela kayo ndeko nanga. Pena tangu yo sili kobima na kati na mboko esengelaki atinda yo mission ndeko nanga ezala bapasi ya ndenge nini nzambe soki apesi vision apesaka provision na répétaka yango plusieurs fois. Nzambe soki apesi vision apesaka provision na yebi nzambe apesaka vision sans provision te nga na yebi nzambe soki apesi vision apesaka provision pe soki atelemi na likambo ne ndeko nanga mutu avandisaka nzambe aza te ata mbonge ya lolenge nini mutu avandisaka nzambe aza te yango ndeko nanga soki yo sili kokoma na mboko ya Ninive sala musala nzambe atinda yo sala muzi yo tia litoi no epa nzambe alobelo pourquoi atindaki yo na Ninive tia litoi no epa nzambe pourquoi alobaka na yo kende na Ninive tia makanisi no epa nzambe motema no epa nzambe ataliso nini ya malamu esengeli osala na kati na Ninive yango na kokoloba Ninive kokozala libota na yo, Ninive kokozala ndaku na yo, Ninive kozala li famille na yo, Ninive kozala église na yo, Ninive kokozala entourage na yo, Ninive kokozala musala na yo, Ninive kokozala ndeko nanga bomoi na yo moko mabe na lingomba peut-être nzambe atindi obongisa ganga loba lingomba ezonga na nzela bana nzambe bazonga na nzela na quartier yo vanda na communauté na yo amboko vandi peut-être nzambe aza kotinda yo na Ninive ya quartier na bino ya ba communauté na bino ya baninga ya ba mi proche lointaine ya famille ya mobali famille ya mwasi ya bandeko basi mibali eza Ninive nzambe aza kotinda yo ndeko nanga telema 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 yango na lobi yo nde bisika ozali soko ozana na bisika nzambe lobi lève toi ko luka noko to banzela bwatu te leka na mbala moke no na Ninive soko si okotaki na bwatu ko luka te okende kobatama azali kokamba bino to responsable a libota to ba oyo ozali komona te ndeko esenge na partager likamna nango pona koma na bisika na za kokende kosala semblant comme si ozana problème te kosala semblant comme si ozana normal te ndeko nanga nzambe alobaki no telema kende na Ninive komi na niveau ya ko renoncer confesser
ke bomoni ngande na zaboy en tout cas situation na nango ezali 1 2 3 4 na makambo oyo eza koleka nawa nga mutu naza komema makambo oyo bosunga nga na bima na kati ndeko nanga so basi babwaka dara munoko ambisi tika ete bo implorer miséricorde de Dieu a conduire tina destination na yo po obima na moki obima osalo esengela tosala. Mes prières à Jonas et mes mélakés délivrance. Tebaka ko prier. Prière à Jonas ça ko reconnaître grandeur ensemble. Abande ko reconnaître bodla mo nzamba salela ye. O nzamba sili ko salela ye. Pe ba promesse nzamba talisa ye. Jonas malobanisa ki adoration. Malobanisa ki adoration. Ezaki a lamentation teme ya ko adorer nzambe. Ya ko glorifier nzambe. Ya ko talisa nzambe bodla mo na ye. Ndeko nanga tikete malobanisa la ka toujours ya adoration. Mais libosa ko sala adoration na misoso la bipa nini ozali yondo yebi ndeko nanga ngana koko mono na esika lève toi va Ninive tamsu nzamba zo mono na libumambisi ngana koko mono sili ko bata marase ya bwato olali pongi peut-être nzamba za ko mona yo osili ko koma na kati ya Ninive yondo bibisika nzamba za ko monela yo asoko miyebite oya zali serviteur de Dieu to na libota to responsable mikoi sepane mitalisa akoyebi soki ozana kati na mabunga nzelo zali kolanda ezali ya yote bakambo za koloba ezali ya yote lolengo za ko vivre ezali yote nzambe sengela sunga yo pe pa nzamba mimonisaka pe nzambe sikatambisaka biso okomona ozana na libumambisi mozoko nduluka ba prophète ozbata mino na se amesa ya boato mozoluka ba prophète ba prophétiser pona yo ndeko nanga yo moko zali prophète abomo ina yo yango na loba kabutu moyi tikete nzambe na lola eba ko baksa un de plus no ko loba na bino ndeko nanga yi lo prière à délivrance à Jonas et memela ke bomoyi pa continua ki mission na ye pa sala ki sengela ki asala tikete nzambe alola pambola bino mokokisi na bilaka mopesi tina biloko ezanga tina mopesi bomo elikolo na nyonso oyo nabengaka juste fidèle oyo aluka biso na molili apelisela biso mwinda alongola biso na kufa oyo alokota biso na potopoto asukoli biso apetoli akangoli ndeko nanga azali na bomoi Yesu Masia aza na bomoi esengeli kakoluka ye akosekue yo akobimiso na pongi ya bakufi akobimiso na aveuglement akolongolo na trouble akolongolo na incrédulité pa kopesa connaissance intelligence tikete nzambe na lola pambola bino mokei na likolo na se mopesi tina biloko ezanga tina nabengaka le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mon rédempteur vivant Jésus-Christ Nazareth, qui vous bénisse. Merci beaucoup.